Donald Trump abimi na l'hôpitalo lobilo leki nsima na mikolo misato ya kolanda lisalisi mpona COVID-19. Mokonzi ya Amerika asengi bato kobanga COVID-19 te pe kotika yango te kokunza bomoi ya bato. Donald Trump alobi ayoki makasi na nzoto koleka tango azalaki na mibu 12 akokoba kozwa nkisi na ndako. Bite elobi kangami lisusu na quartier Libwa na New York mpona kopekisa mbongi ya mibale ya COVID-19. Ezali mingi ba quartier ya Brooklyn pe ya Nord pe Sud ya Queens epai wapi motango ya bato bazwami na COVID-19 moleki 3% ya bavandi uto koleka mposo moko. Ba ministre baike ya Rwanda, Uganda, Burundi, Angola pe RDC bazali kokutana lelo pona kobongisa lekitali ya bakambi bya bikolo biye mercredi na visioconférence. Président Félix Tshisekedi yakomaki lobilo leki na Goma epai wapi esengelaki ya kutana na bakokani baye basusu poso misato mileki kasi manso makosalema na visioconférence. Ba polisi pe basoda bapanzaki bailusha baye bazalaki na milulu ya koyebisa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na Goma na Nord Kivu ete bato bazali se kokufa na maboko na basimba minduki na monele ya RDC. Moko na bango azokaki makasi, Président Félix Tshisekedi azali na Goma uto lobilo leki.